parce que on te le matin. C'est élément. Voisin la soeur, c'est comment on a télé ça y est. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Oh Yahweh na bibele kolo kumisama. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Kolokela kilikolo senanguya na yo. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Kolokela kilikolo senanguya na yo. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Oya solo toko benga maseko banana zambe. Ya solo toko benga maseko banana zambe. Oya solo toko benga malibela banana zambe. Ya solo toko benga maseko banana zambe. Oya solo toko benga malibela banana zambe. Ya solo toko benga maseko banana zambe. Kolo Yesu yo zambe na nguya. Kolo Yesu yote zambe na nguya. Kolo Yesu yo zambe na biso. Kolo Yesu yote zambe na biso. Kolo Yesu yo zambe na biso. Kolo Yesu yote zambe na biso. Kolo Yesu yote zambe na biso. Kolo Yesu yote zambe na biso. Oh, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, mais éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh, il est le même, Jésus le même, hier, aujourd'hui, il est le même, mais éternellement. Shamae, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Kolo aza kosala, lelo pelobi, aza kosala, seko na seko, Yesu il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh, moi je vais chanter pour Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi je vais sauter pour Jésus, Il est le roi, dans ma vie de chaque instant. il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, kolonzambe na nguya. Zambe Oh, kolonzambe tobeti mololo. Oh, kolonzambe na nguya. Oh, kolonzambe lokumu esonga na yo. Oh, kolonzambe na nguya. Oh, kolonzambe toyembeli yo lelo. Oh, yemba nzambe malamu. Oh, yemba nzambe bolingo. Oh, yemba nzambe malamu. Oh, yemba nzambe bolingo. Oh, ngai nayembeli mokonzi elonga na ngai. Alléluia. Oh, ngai natomboli mokonzi masiya na ngai. Alléluia. Oh, ngai natomboli mokonzi elonga na ngai. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Oh, alléluia, alléluia,
alléluia. Yema alléluia. Nayebi alléluia. Ay nayebi 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 alléluia. Oh loué loué loué. Loué Jésus loué. Loué loué loué. Loué Jésus loué. Ce que l'Église Jésus, le bon Jésus. Ce que l'Église Jésus, le bon roi. Ce que l'Église Jésus est un bololo. Yes. Itumbakalo budinga mologie. Itumbakalo budinga mologie. Engana longie. Ya Yesu engana longie. Engana longie. Ya Yesu engana longie. Bidumbayo budinga na longie. Bidumbayo budinga na longie. Oh, ya Yesu engana longie. Ya nanga mologie. Itumbakalo budinga mologie. Itumba papa budinga mologie. Engana longie. Ya Yesu engana longie. Engana longie. Ya Yesu engana longie. Bidumbayo budinga na longie. Bidumbayo budinga na longie. Nakobanga te yawe nangai. Yesali mosuki nanga. Nakobanga te kolo nangai. Yesali mobandeli nanga. Omoina ngana putulu enga mema bana lokoti ngai. Sinisi kobanga nyaso tungisaka bomoina ngai. Ngai kodokola Dawidi nazalaka na sama Goliath. Yesu azali moba. Yango ngai nalobi Samoyo ngai nayembelaka. nayembelaka ye. Samoyo ngai nasalaka. Oh ngai nasalelaka ye. Samoyo ngai nakumisaka. Azali Nzambe azo. Yango tika ngai nayembela Yesu Samoyo ngai nayembelaka. nayembelaka ye. Samoyo ngai nasalaka. Oh ngai nasalelaka ye. Samoyo ngai nakumisaka. Azali Nzambe azo. Nakobanga te yawe nangai. Yesali mosuki nanga. Yende mobundeli nanga nakobangela kote. Yesali mobandeli nanga. Atanga pesa de minyoko nanatingama na ye. Yesali mosuki nanga. Yende mobundeli nanga nakobangela kote. Yesali mobandeli nanga. Yango tika ngai nayembela Yesu Samoyo ngai nayembelaka. nayembelaka ye. Samoyo ngai nasalaka. Oh ngai nasalelaka ye. Samoyo ngai nakumisaka. Azali Nzambe. Bakoyeba yo ndenge nini yosali nzambe osalaka. Bakoyeba yo ndenge nini ozali Nzambe osalaka. Bakoyeba yo ndenge nini yosali nzambe osalaka. Meme koyeba yo ndenge nini yosali nzambe osalaka. Mokili koyeba yo ndenge nini yosali nzambe osalaka. Oh, Yawe sala ye, Yawe sala na yo. Tombola moko, Yawe sala ye, Yawe sala na yo. Yawe sala ye, Yawe sala na yo. Oh, Yawe sala ye, meme beleli yo. Ya ya, ya ya, ya ya, ya ya balege bele, ya ya, ya ya balege bele, ya ya, ya balege bele, ya ya, ya balege bele, ya ya, ya balege
Nazoluka basakata kati na nkolo. Nazoluka bana nzambe moko. Yoka. Yesu kolo nanga yo papa. Yesu kolo nanga yo papa. Papa ya kalolo yo sana bikabo. Papa ya kalolo yo. Sembona loboko. Yesu kolo nanga yo papa. Papa ya kalolo yo. Papa ya kalolo yo. Oh, belela molibongo. Belela molibongo. Belela molibongo. Belela molibongo. Oh, sasa molibongo. Sasa molibongo.
aïe, 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 aïe. Wow. Aïe. Yesu. Yamba Yesu nanga. Elombe. 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 Ozometa mololo na yo. Yoka. Ba papa bazometa mungundulula. Ba mama bazometa mololo. Aïe 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 aïe. Nazo yoka yote. Na université nazo yoka bisote. Beta mololo na yo. Ya. Yes! Hey! Woo! Yes, yes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Yoko qui commet la Yesu na boko bien. Nakoyembelaka Yahweh. Nakoyembelaka Yahweh. Oh Yahweh, yeah, yeah, oh Yesu. Oh Yahweh, yeah, yeah, oh Yahweh. Nakoyembelaka Yahweh. Yes. Nakoyembelaka Yahweh. Oh Yahweh, yeah, yeah, oh Yahweh. Oh Yahweh, yeah, yeah, oh Yahweh. Naleli nkolo ya nolanga ye. Bapasi eleki nkolo sungaka ngaye. Minyoko eleki nkolo salisa ngaye. Nakosenga na yo upambula ngaye. Nakosenga na yo ukambula ngaye. Nakobelela. Nakoyembelaka Yahweh. Nakoyembelaka Yahweh. Oh Yahweh, yeah, yeah, oh Yahweh. Oh Yahweh, yeah, yeah, oh Yahweh. Naleli nkolo ya nolanga ye. Na jene na priye nkolo salisa ngaye. Naleli nkolo ya nolanga ye. Nakosenga na yo kangula ngaye. Nakosenga na yo ya nolanga ye. Nakobelela. Nakoyembelaka Yahweh. Nakoyembelaka Yahweh. Oh Yahweh, yeah, yeah, oh Yahweh. Oh Yahweh, yeah, yeah, oh Yahweh. Nakoyembelaka Yesu, Yesu. Hallelujah. Nakoyembelaka Yahweh. Oh Yahweh, yeah, yeah, oh Yahweh.
oh Yahweh, oh Yahweh. Yamina lola nkolo nanga. Kumama yo vandi na lola nkolo nanga. Kumama yo vandi na lola nkolo nanga. Kumama yo vandi na lola nkolo nanga. Oh, kumama yo vandi na trone nkolo nanga. Kumama yo vandi na lola nkolo nanga. Oh, kumama to bondeli yo ye nkolo nanga. Kumama yo vandi na lola nkolo nanga. Oh, kumama yo vandi na nkembo nkolo nanga. Kumama yo vandi na lola nkolo nanga. Kobelela lola Kokara nkolo. kobelela Alola, nakokende na lola. Alola, Yesu, Yesu. nakokende na Yesu. lola. Alola, Yesu. nakokende na lola. Lola, nakomona papa. Lola, Yesu. nakomona papa. Yesu. Alola, Je merveille, Seigneur. nakomona papa. Alola, nakokende na lola. Woo. Alola, nakokende na lola. Alola, nakokende na lola. Alola, nakokende na lola. Alola, oh Alléluia, kolo Yesu, kolo Yesu, Alléluia, 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 kolo Yesu, Yabenanga, Yabenanga, Alléluia, Alléluia, kolo Yesu, kolo Yesu, Alléluia, 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 kolo Yesu, Alléluia, kolo Yesu, Alléluia, Alléluia, kolo Yesu, Alléluia, Alléluia, kolo Yesu, Yabenanga, 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 Alléluia, 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 Alléluia. Oh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, merci, merci beaucoup. Wow. Oh mema. Betela zambe mololo na maboka bien. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Somondi muta zonimba Yes, sir. asispe. Aza sispe. Akoleka na délivrance. Papa kochaye maboko. Aïe, aïe, aïe. Nani mokonzi. Yesu. Vérifie ton voisin. Tala moninga no malamu. Kekele ye bien. Si l'on traite de somnolé, Ah, soki azonimba. il est suspect. Ah, aza suspect. Yes, sir. Tala est bien. Regarde-lui très bien. Tala est bien. Regarde-lui très bien. Aonimba. Il somnole. Aonimba. Il est en train de somnoler. Azonimba. Il est en train de somnoler. Yebsa oza ya nzambe. Dis-lui, tu es des dieux. Kolo nangai. Napesi yo matondi. Alléluia. Pona ko batela yo bateli ngai. Kolo nangai. Napesi yo matondi. Pona ko batela yo bateli ngai. Obundeli ngai etumba na mbula oyo. Na banguna nanga milimo mabe. Écoutez. Obundeli. Yoka. Alléluia. Écoutez, Nzembo yo yemba yango na adoration. et cette chanson, Sois concentré. sois Dieu concentré. t'a protégé Nzamba kobatela yo. toute une année. Mbula mobima nzamba bateli yo. Plusieurs sont morts. Ebele bakufi. Et plusieurs autres maintenant comme nous parlons. Bato ebele misusu na siko Ils sont tokolo. hospitalisés. Bazali kati na bahôpital. Mais toi tu es libre, non? Kasi yo ozali na bonsomi. Il y a plusieurs qui sont en prison maintenant. Eza na bato ebele baza na baboloko. Mais toi tu es dans la liberté. Kasi yo ozali kati na bonsomi. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Opesi nini na Nzambe? Kanti Kyoyo. Yes, cette Oyemba chanson. yango. Faut bien chanter cela. Et Dieu fera quelque chose en ta Eza faveur. kosala eloko moko. Kolo nangai. Yes. Napesi yo matondi. Pona ko batela yo batelinga. Kolo nanga napesi yo matondi. Pona ko batela yo batelinga. Obundeli ngai etumba na mbula oyo. Na banguna nanga milimo mabe. Obundeli ngai etumba na mbula oyo. Na banguna nanga milimo mabe. Nani na mokili oyo nzambe nanga
ayebi kotombola moto lokola yo. Nani na mokili oyo nzambe nanga ayebi kopambola moto lokola yo. Nani na mokili oyo nzambe nanga ayebi kobalisa moto lokola yo. Ata moko te yawe, ata moko te nzambe na nguya. Ata moko te yawe, ata moko te nzambe na nguya. Obundeli ngai etumba na mbula oyo, na banguna nanga milimo mabe. Obundeli ngai etumba na mbula oyo, na banguna nanga milimo mabe. Nani na mokili oyo nzambe nanga ayebi kolatisa moto lokola yo. Nani na mokili oyo nzambe nanga ayebi kobotisa moto lokola yo. Nani na mokili oyo nzambe nanga ayebi kobotisa moto lokola yo. Ata moko te yawe, ata moko te nzambe na nguya. Ata moko te yawe, ata moko te nzambe na nguya. Obundeli ngai etumba na mbula oyo, na banguna nanga milimo mabe. Obundeli ngai etumba na mbula oyo, na banguna nanga milimo mabe. Zambi wani yo Wasakidila tatu epoa chiloboka chini mutu nzambi wani chimakinda tatu epoa Zambi wani yo Wasakidila tatu epoa chiloboka chini mutu nzambi wani chimakinda tatu epoa. Atana bapasi Tona esengo nakosalela yo nzambe na bomoi nanga. atana bapasi Tona esengo nakoteyaka yo nzambe na bomoi nanga. Nzambe nanga yeye yo nde mosungi nanga. Obatelinga na moma oyo nzambi we Yesu wasidila tatu epoa chiloboka chini mutu nzambi wane tumakinga tatu epoa nzambi wani yo Wasakidila tatu epoa chiloboka chini mutu nzambi wane tumakinga tatu epoa. Ozometa mukundu wana yokola bakuma Jésus. Yes, sir. Yes. Nous sommes des étrangers ici sur la terre. Tozali bapaya na se na mabele oyo. Ce monde ne nous appartient pas. Mokili ezali biso te. Et surtout la planète Terre. Na oyo etali mabele ezali biso te. Nous les enfants de Dieu, Biso bana na Nzambe. nous sommes les étrangers. Tozali bapaya na Dis à mokili. ton voisin, tu es étranger. Yebisa moninga na oza mopaya. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Omboka na Congo, oui. Oh, mon Mais petit un jour Congo. tu vas quitter ce pays. Malamu mokolo moko okotika mboka ngo Congo. Alléluia. Amen. Ton pays, Mboka na yo c'est là-haut. ezali likolo. Nous sommes les citoyens célestes. Tozali bato tozali ya likolo. Nous appartenons à Dieu. Abiso tozali ya Nzambe. Est-ce que vous croyez? Bozoko ndimela yango. Jean chapitre 17, verset Mokana 13 à 16. Yohani na mokapa ya zomi na sambo. Verset 13 à 16. Totelemi mpona komema loba na Nzambe. Nous sommes étrangers. Oh, tu es un étranger. Oh, Colombo. Oh, Oh, moi je suis congolais. Tu vas mourir. Tu laisseras ce pays. Tu dois savoir ton origine. D'où tu es. Lisons. Totangi. Jean chapitre 17, les versets 13 à 16. Yes. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aillent en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a donné sa parole. Et il a déclaré que nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Mettez-vous. Merci beaucoup.
Écoutez, Yoka. je leur ai donné ta parole. nga napesi bango maloba na yo Et le monde les a haïs. mpe mokili eyini bango Parce qu'ils ne sont pas du monde. po ete bazali ya mokili Si te on vous est aujourd'hui, soki bayini bino lelo parce que vous n'êtes pas de ce monde. po ete bozali ya mokili te Ce monde appartient au monde. mokili oyo ezali ya mokili Et surtout au mondain. na bato bazali ya mokili Mais nous sommes des citoyens célestes. kasi biso tozali bato ya Nous likolo sommes des étrangers. tozali bapaya Mais Dieu a un plan. kasi nzambe aza na mabongisi Continue. tokobi Comme moi je ne suis pas du monde, lolenge ngai nazali ya mokili te Oui. je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. ya kobatela bango kati na mabe Aujourd'hui, vous serez protégés. bokobatela Dieu va vous protéger. nzambe akobatela bino Il va protéger tout un chacun de nous. moto moko na moko Tout au long de cette année, na mbula oyo l'année 2023, année 2023 vous serez protégés. yokobatelama La haute sécurité divine, oyo ezali sécurité ya nzambe la sécurité qui ne vient pas des mondes de ce monde, oyo ezouta na mais qui mokili vient de oyo te. Dieu lui-même. Kasi oyo ezouta epai na nzambe même si on vous est, atako bayini yo même si vous êtes combattu, atako bazobundisa yo je sais que vous serez combattu, nayebi ete bakobundisa yo mais Dieu est avec vous. kasi nzambe aza na yo ay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 a C'est une année de victoire ezali mobu et ya de eloko, témoignages. ape ya Et on matatoli commence aujourd'hui, tobandi lelo parce que c'est une nouvelle po année. ete ezali mobu ya sika J'ai dit une année de victoire nalobi mobu et ya de eloko témoignages. mpe ya matatoli amen Parce que Dieu est avec nous. po ete nzambe aza na biso Nous ne sommes pas de ce monde. toza ya mokili oyo te amen Ce monde ne nous appartient pas. mokili oyo eza ya biso te Ce monde appartient au mondain. mokili oyo ezali ya bato oyo baza na mokili oyo balingi mokili Ah, oyoki yango eh? amen Est-ce oyoki yango? amen Yesa moninga na yo. yes Mokilo eza ya yo te. mokili oyo eza ya yo te Tikela bapagano. tikela bapagano Si quelqu'un est païen, ti moto azali mopagano c'est pour toi. Ce monde, ezali mpo na yo ce mokili monde eza mpo na appartient. yo eza ya yo Alléluia. amen Dieu dit, nzambe alobi je leur ai donné ta parole. nayebi na kopesa bango maloba na Et yo le monde les a haïs. mpe mokili eyini bango Parce qu'ils ne sont pas du monde. po ete bazali ya mokili Comme te moi, je ne le suis pas. lolenge ngai nazali mpe ya mokili te Je ne te prie pas de les ôter du monde. nabondeli yo olongola bango kati na mokili te Yokano. Mais de les préserver du mal. kasi yeba na kobatela bango kati na mabe amen Alléluia. amen Yo zaka na mokili oyo. toi tu es dans ce monde Ovani na mokili tu oyo. vis dans ce monde Mais une chose, kasi eloko moko tu seras protégé. okozala ya kobatelama Une chose, eloko moko Dieu est avec toi. nzambe aza na yo Dis à amen ton voisin, il a un plan. yebisa moninga no nzambe aza Un na plan mabongisi. merveilleux. mabongisi ya malamu Comme nous sommes des étrangers, lokola nous tozali devons bapaya être vigilants esili tozala na bokebi et prudents. tozala na bokebi Parce Miso que les angele, mondains, po ete bato ya mokili bazo ina biso sans cause. ils nous haïssent sans cause Bazo combattre biso sans ils nous cause. combattent sans cause Balingi bolamu na biso te. ils ne veulent pas notre bien Ils veulent nous faire souffrir. balingi banyokola biso Mais nous, kasi biso nous sommes vigilants. tozali bato toza ekenze Yebisa moninga no zala vigilant. zala vigilant Zala misonga. zala misunga Loba zala mungala. zala mungala Misu makasi ndoki te. misu makasi ndoki te Bangala baloba bongo. amen Alléluia. amen Est-ce que na fingi moto? papa Nalobi mabe? j'ai mal parlé Na tongi moto. j'ai outragé quelqu'un personne Nga naza mukongo. moi je suis Mukongo Mais attention, kasala keba na mukongo afungola misu. je suis un Mukongo qui a ouvert les yeux yes Nana yoki ngai. qui m'a écouté Kozala mukongo te bazo sala mabino Ne zo. sois pas un Mukongo Omela qui kaka est ozomela, fou. ozomela, Tu es ozomela. tu acceptes Okokufa na tu tension. vas mourir avec la tension Okokufa tu AVC. vas mourir avec l'AVC Crise cardiaque kozwayo. tu auras la crise cardiaque Si tu as un problème, tu dois parler. soki ozali kama esengeli oloba Ça ne va pas. soki kongo so ezali Mais non, Dieu est là. nzambe azali Funda bango epai na nzambe. il faut les accuser à Dieu Alléluia. amen Parle dans la prière. loba kati na losambo Et Dieu va te défendre. mpe nzambe akosunga yo Nani ayoki ngai. amen Continue, docteur. tokobi na Et litani verset ndeko. 16, ils ne sont pas du monde, azali ya mokili te comme moi je ne suis pas du monde. lolenge ngai nazali mpe ya mokili te Est-ce qu'on peut acclamer pour ce verset? tokobeta maboko makasi na mololo mpo na makomi oyo touti Jésus a kotanga bien déclaré yesu alobi malamu que mes enfants ne sont pas du monde. bana na ngai
Comme moi-même leur père, je ne suis pas du monde. Ce monde ne nous appartient pas. C'est pourquoi tu dois te préserver aussi. Attention, celui qui se fait ami du monde, celui qui aime le monde, se fait ennemi de Dieu. Est-ce que tu aimes le monde? J'aime habiter dans ce monde. Mais je ne veux pas, je n'aime pas ce monde. Yes. J'aime l'argent. J'aime la voiture. J'aime le manger. J'aime les vêtements. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas ce monde. Yes. L'ambiance. Ah, ambiance. Tout ce que nous voyons, c'est passager. Dis à ton voisin, tu es étranger. Alléluia. Amen. Loba naza étranger. Je suis un étranger. David avait reconnu ça. Donc, Psaume chapitre 119, verset 19. Lisons ce verset. Que nous sommes des étrangers, voyageurs sur la terre. Je suis qu'un simple étranger. Mais ne me cache pas tes commandements. Les mondains ont leur mode de vie. Contrairement à nous les chrétiens, les citoyens célestes, nous sommes différents. Mais examinez votre vie. Est-ce que vous êtes différent des païens? Votre façon de parler, votre façon de s'habiller, votre façon de marcher, votre façon de vivre, c'est purement païen. Tu es encore mondain. Toi, tu es de ce monde. Et tu vas rester. Yes. Oui, Tanga. Psaume 119, le verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Yes. Psaume 119, le verset 19. Je suis un étranger sur la terre. Yes. Nazamopaya. Awa na planète terre. Amen. Ne me, Yo zoele la onga na zakolombo Yes, na toi, tu koloma dis que bele. non, moi je suis. Okotika la mabele. Ozangai ngai, okoma ngai. Bototala. Ah. Parce que le plan secret de Dieu, c'est la destruction de cette planète, de ce monde. Dieu va brûler cela, y compris les mondains, ainsi que leur chef le diable. Vous serez tous consumés par le feu. Amen. Yes. C'est le plan secret de Dieu pour ce monde. Alléluia. Amen. Dis Dis à ton voisin, il ne faut jamais aimer le monde. Si tu aimes le monde, l'enfer. Amen. Ataza papa, ataza maman, ataza yaya, yebisa ye. C'est un papa ou une maman ou ton grand frère. Prêche à ton voisin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans ce monde ou tu es d'où? Fais sa réponse. Donne-lui la réponse. Regarde d'abord là. Est-ce que c'est pour les mondains? Regarde à ton voisin. Regarde d'abord ses cheveux. Est-ce que c'est mondain? Est-ce que ça donne gloire au Seigneur? Regarde sa chemise. Sa blouse. Sa blouse. Regarde un peu. Est-ce que c'est mondain? Ou c'est purement chrétien? Yes. Regarde son pantalon. Ou sa jupe. Est-ce que ça convient? Regarde ses oreilles. Trouvé combien de fois? Même les jeunes garçons regardent ses oreilles. Est-ce que c'est trouvé ou pas? C'est purement mondain, je pense. Si est-ce que ça si c'était Jésus, est-ce qu'il allait trouver l'oreille? Et si moi je le fais aujourd'hui, est-ce que vous allez me considérer? Toi tu es de ce monde. Tu es encore de monde. Tu es de ce monde. Mets-toi à la place de Jésus. Si c'était Jésus, si Jésus descendait aujourd'hui ici, avec une oreille trouée, avec des bagues partout, avec Izubanata, et Bakecha mystique, le cas Patrick. Yes. Amen.
Est-ce que tu croiras ce Jésus? Yo okondimela Yesu wana. Nalobi mabi. Te papa, olobi mala. Na fingi moto. Te papa. Si Jésus descendait aujourd'hui Soki so kitile. avec des locks comme toi, Na mutu ndenge yo sali. avec un zéla, pasula ou pasula Lumumba frère, Ce que tu as fait comme Lumumba. est-ce que c'est mondain ou c'est chrétien? Ezali ya mokilito ya ba Kristo. Je suis un étranger. Nazali mopaya. Je ne dois pas me conformer au monde. Nakoki kozala na lolenge ya bato 2023, 2023. c'est une année de victoire et de témoignages. Pe ya matatoli. Amen. Faisons tout pour se conformer à Christ. Tosala nyonso tosala alima na Yesu. Être chrétien, c'est être comme Christ. Ah, kozala mo Kristo ali kozala. Pourquoi on reconnaît les apôtres? Pona ni ba yebaki banto. On les reconnaissait. Leur façon de parler, leur façon de marcher, leur façon de manger, leur façon de s'habiller. Lolenge ya kolata. Ça reflète Christ. Ezali kolakisa mama. Est-ce que vous reflétez Christ, Jésus? Bozo kolakisa Kristo kati ba bomo ina bino. Likama. Je suis qu'un étranger sur la Naza terre. mopaya. Naza nga mopaya. Ezate modèle bimi, ndenge modèle bimi. Yes. Il faut na joie yango. Cette modèle- Ate za yamabe. Je donne nécessairement le prendre. Même si c'est mauvais, je donne nécessairement. Non. Regardez tes dents. Tap na malam minu na yo. Nzama peso nzela minute yo ano paso. Aïe, Bato aïe, ba epena aïe. krik. Ba biso ba komona. Bazo kata yo pe. Yes. Ah. Kapozo nzela minu. Ba biso ba komona 85 minu. Yes. Dieu n'est pas fou. Ça va les té. Tala ndenge yo, yombo elati yo. Yombo. Regarde bien. Suke comme rouge. Yes, regarde Rouge bien. jaunâtre. Yes. Otie. Yombo Yes. suke. Obwe konuna. Aïe aïe aïe. Ba yombo ani tia suke pembe. Yes. Tika Laisse tes cheveux Yes. Bongisa suki na yo. naturels. Ah, esa na lenge nza bakela yango. Aujourd'hui, Lelo. vous allez me haïr encore Boko davantage. yinanga isusu makasi. Amen papa. Parce que le monde est de telles prédications. Wete mokili alingaka te. C'est pourquoi ils haïssaient aussi Jésus. Yango bayinaki Yesu. Car Jésus était dans la vérité. Yes, mais c'est ça, Il il prêchait y a la solo. vérité. Il y a Je solo. vous dis la vérité, je vous prêche la vérité. Et j'aime la vérité. À moins que bako selo makam. Ah, à moins qu'on te... Biso so bako selo biso. Yes, même nous. Omoni ha ndumba, nous a omoni ha dit, iboy. ah, Mais zoka eloko te. Yes. Vérifie d'abord, vérifie. Tala malama. Kinduma ngona sepa nan. Yes. Ah, Alléluia. amen. Na sentaka. Yes. Na bota ban. Ah, Bango na bosa na ba protocole bango ya. yes. Ils sont en train de Papa, travailler. nakosi. Papa, je mens. Bana bakoli. Les enfants grandissent. Bongo yokasi. Et toi maintenant? Lelo yokinga sente. Aujourd'hui, tu m'as écouté que nous j'ai senti. Je crains le Seigneur Nazobanga nkolo. plus que toi. Koleka yo. Tu dois craindre Dieu Et c'est que le banga en tout et pour tout. na makambo nyonso. Ça c'est 2023 papa. Ah, toza na 2023 tokoti yango. Année à victoire, C'est paix une à année de témoignage. victoire et de Vous témoignage. devez témoigner Et cette c'est que année. botato la mbula Et oyo. vous aurez la victoire Pe bokose dans longa. toutes vos entreprises, Dans dans tout ce que vous allez faire. Nyonso bokosala. Amen. Amen. Kikangana kokanana Yesu. Yes, laissez-moi sembler à Jésus. Parce qu'il viendra un jour Kotakoya mokolo moko. nous enlever Konetola biso. et nous rendrons compte. Ah, tokoyeba na kofu. Hein? Alléluia. Yes. Examinez bien votre vie. Tala malam bomo ina yo. Regardez bien ce que tu fais. Tala malam oyo Est-ce que salaka. c'est normal? Ezali malam. Si c'était Jésus, Asoki ezalaki Yesu. il allait faire ce que toi tu fais. Alingaki asala oyo osalaka. Yes. Loba naza étranger. Naza étranger. David avait reconnu ça. David ayebaki na Et il déclara, pe alobi. je suis un étranger sur la Naza terre. mopaya na se. Ne me cache pas tes commandements. Kobombelanga mobeko na yo C'est te. le commandement du Seigneur. Mobeko na C'est Nzambe. une lumière pour nous. Ezali pole mpo na biso. Nous devons marcher selon le commandement de Dieu. Esengeli totambola kati na mobeko. Mais vous, Parce vous que- faites le contraire. bozosala oyo ezali ya kobaluka. Alléluia. Amen. Loba naza étranger. Naza étranger. Mokilo eza yanga te. mokili eza yanga te. Mais comme nous sommes dans ce monde, Kasi lokola tozali kati na mokili oyo. nous habitons dans ce monde, tozomona kati na mokili. nous devons être prudents. Soki toza na boke. Et en plus, nous devons aussi régner. Ah, esengeli mpe tokonza. Parce que nous avons Christ. po ete toza na nkolo Yesu. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Ah, mokanda emoniseli. Toko régner na mokili. On va régner ici. Soko régner qui te na bane o Si elefi. tu n'as pas régné Ano les yo années passées, oko régner. cette année, si tu vas régner. Mais il faut pour régner, il faut se conformer à Christ. Ah, pour que tu règnes, il faut se conformer à Christ. Papa, te ya bango. Papa, Nazo te ya prêche. ndeyo. Je te Nazo la prêche. kutu mutalo babongo. Yes, j'attends que quelqu'un parle de cela. Lisons le verset. Totaki likomi. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Yes. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs Ah. pour notre Dieu, Hein?
Et ils régneront sur la terre. Yes. Oyoki? Amen. Ils régneront où? Bakokonza wapi na mabele Sur la oyo. terre. Hein? Na mabele Sur oyo. la terre. Bande quoi c'est Bolandi peut bien. Vous avez Pas poursuivi. encore. Bayoki te Patrick interprétant. Yes. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs Osali bango oyo ezali bokonzi ya banganga nzambe. Ah. pour notre Dieu. Pona nzambe na biso. Et ils régneront sur la terre. Pe bakokonza na mabele oyo. Alléluia. Amen. Nous devons régner où? Tokonza wapi? Bien que nous sommes des étrangers. Ata toza bapaya. Mais ici sur la terre, Kasi na mabele nous oyo. devons régner. Ezali tokonza. Tant que nous sommes ici, Awana toza. nous devons montrer que nous avons Christ. Ezali toyebe tozali na nkolo Yesu kati na biso. Nani alobi amen. Il a dit amen. C'est lui qui va nous donner du succès. Oyo kopesa ye botoka. C'est lui Christ Yede Yesu. qui va nous faire du bien. Oyo kosala biso bola. Et il l'a déjà fait. Asali yango. Nous devons régner. Ezali tokonza. Mais pourquoi toi tu ne règnes Kasi pas? po ni ozokonza te. Bouge moninga ozolala. Yes. Ah maso. Aïe. Olala te. Namoni ozonima. Yes. Nani mokonzi? Ah, Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Betela nkolo maboko makasi. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Mettez-le sur ma boca bien. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Asali biso lisanga banganga nzambe. Et nous régnerons ici sur la terre. Pe tokokonza na se Nous na mabele. devons régner, c'est un devoir. Tokokonza ezali litinda. Et c'est un ordre divin. Ezali mobeko nzambe apesi. Et mais pour régner, Kasi mpona il kokonza. faut se conformer à lui. Segeli ozala alima na nkolo Si Yesu. tu es encore monté, Sokoza moto en tout mokili. cas, ici, Ezali et pasi Simba mpona Kate. kokonza. Na Yesu ko Simba te. Avec Jésus ça peut Parce qu'il n'y a pas la relation entre la lumière et les ténèbres. Pointe boyokana ezali te na pole na molili. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Loba nzamba za na plan ya bien. Nzambe aza na plan ya bien. Plan yango nini? Plan yango nini papa? Pona ngai, plan yango nini? Pona ngai. Eza nini? Genèse chapitre 47. Yes, Genèse 47. Alléluia. Verset 5 à 7 et puis verset 10 à 12. Yes. Pharaon dit à Joseph, Pharaon ayebisi Yosef. ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Tata na yo na bandeko na yo baye epai na yo. Écoutez, c'est le roi Pharaon. Ezali nkumu Pharaon. Le papa Israël, Ah, papa qu'on Israël. appelle Jacob, O babenga Yakobo. s'est déplacé Ayebi na kolongwa na pour aller en Égypte Pour que na Égypte. avec ses enfants. Na bana na Mais ye. ils ont trouvé Joseph là. Kasi bakuti Yosef kuna. Mais écoutez ce que dit Pharaon. Kasi yoka oyo Pharaon na lobi. Pharaon les appela et dit, Pharaon abengi bango pe alobi. il dit à Joseph, Ayebisi Yosef. Yoka, Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. tata na yo, na bandeko na yo baye pa na ngai. Ah. Le pays d'Égypte est devant toi. Mboka ya Égypte eza liboso na yo. Yes. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Ah. Yoka, batia bango wapi? Batia bango na bisika oyo ya Mais malamu les na étrangers. mboka. Kasi baza bapaya. Ils doivent habiter où? Bakovanda wapi? Loba Gozen. Gosen. Tiens le boko, loba nkolo Yesu. Kolo Yesu. Na gina vivre Gozen. Na vivre Gosen. Te olobi bien te? Loba Loba nkolo Yesu. Kolo Yesu. Na gina vivre Gozen. Na vivre Gosen. Bien qu'ils ce sont des étrangers, Atako baza bapaya. ils sont venus en Égypte. Baye na Égypte. Ils ont quitté leur pays. Balongwe na mboka na bango. Ils sont venus en Égypte. Baye na Égypte. Mais le roi ordonna Kasi nkumu apesi mi. à Joseph Na Yosef. de les établir Ayeba na kotia bango. dans un pays Na bisika. là où se trouve l'or, Bisika biloko les diamants. bazali. Là où se trouvent les meilleures choses Bisika makamala. de toute l'Égypte. Biloko nyonso. Là où il y a la fertilité. Bisika ezali Abi, fertilité. établis-les Yeba na kotia bango na bisika wana. dans un meilleur endroit Bisika oyo ya malamu. du pays. Ya mboka. Yes. La RDC, Mboka Congo. c'est notre héritage. Ezali La RDC, c'est notre terre. Ah, ezali mabele na biso. Bien que nous sommes des étrangers. Attends toza bapaya. Mais nous devons manger Kasi esengeli les meilleures productions de notre oyo pays. ezali bilei ya mboka na biso. Nous devons mener une vie paisible et heureuse ici sur le Congo. Ah, ezali tobika bon moya malamu pe ya. Et partout, partout nous serons. Bisika nyonso tokozala. Partout. Bisika nyonso. Même si c'est un lieu désert, Atako ezali esika Dieu a la capacité de les transformer. makoki kobalola yango. Aïe, aïe. Nani azola na ngai? Amen. Abi, voici ton père. Tana tata na yo. Et tes frères sont venus me Na voir. bandeko na yo baye komona ngai. Mais le pays est devant vous. Kasi mboka ezali liboso na bino. Établis-les. Yeba na kotia bango. Amen. Établis dans la meilleure partie du pays. Ah. Qu'ils habitent dans le pays de Gozen,
bafanda na pays ya Gosen. Yes. Loba Gosen nanga. Gosen nangai. Lelo. Lelo. 2023 Gosen nanga. 2023 Gosen nangai. Abazo loba te. Aïe 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 aïe. Baza distrait. Ce que tu déclares, Oh yozoloba. c'est ce qui va arriver. Yango nezo kokisama. Na 2023. Amen. Otie loboko le. Élève ta main maintenant. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ngai Josué Lokamba. Ngai Jérémie Munga. 2023. 2023. Na koti na Gosen. Na koti na Gosen. Naza établi na Gosen. Naza établi na Gosen. Na kolia na Gosen. Kolia na Gosen. Na kolata na Gosen. Kolata na Gosen. Makambo na nyonso na Gosen. Na nyonso na Gosen. Au nom de Jozo beta maboko a bien pour dans le coup moi Jésus. Parce que Gosen les a partagé na yo. parce que dans le pays de Gosen, là où la partie la plus riche du pays, il n'y a pas la souffrance. Là-bas, il n'y a pas de calamité. Il n'y a pas l'obscurité. Là-bas, il n'y a que la bénédiction et la paix. Souvenez-vous, quand Jésus frappait l'Égypte, les Égyptiens, sauf Gosen, tous les pays d'Égypte, il y avait des morts, sauf à Gosen. L'obscurité battait les records partout, sauf à Gosen. Tous les plaies que Dieu a envoyé en Égypte frappaient toutes les provinces. Tous les pays étaient frappés, sauf à Gosen. Oh, Fandana Gosen et Piskozali. Je vais te faire entrer maintenant à Gosen. Joseph, c'est l'image de Christ Jésus. Et nous sommes que les Israélites. Nous sommes le peuple de Dieu. Écoutez ce que je dis. Ici dans ce monde, ne nous appartient pas, je disais. Mais Dieu veut que nous puissions mener une vie paisible et heureuse sur la terre. Vivre na Gosen. La grâce te localise maintenant de Gosen au nom de Jésus. Loba Gosen est 5 fois. Gosen. Ozobete maboko makasi pona lokuma Jésus. Nani alinga vanda na Gosen? Amen. O pepika loboko na. Zamba lokamba zana bomoy. Nzamba pambola bino. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Nzamba zo frappé Égypte. Dieu a frappé l'Égypte. Ba première né nyoso na ba nyamba. Tous les premiers nés, même les sauf na Gosen. Sauf dans la Simba ki bangote. Alléluia. Amen. A détruit la production nyonso pays. Il a détruit tout le produit. Sauf na Gosen. Sauf dans le pays de Gosen. 2023. Même s'il y a un événement malheureux. Ça ne peut pas entrer chez toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Loba amen amakasi. Amen. 2023. Même même tes voisins pleurent. Toi tu ne pleureras pas. 2023. Même un malade même si la maladie vient, tu ne mourras pas. Tu vivras. Parce que tu entres dans le pays de Gosen. Amen. 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 Gosen. Que tu vives cela. Que tu commences à vivre cela. D'accord, reçois cela. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, tu seras dans la joie. Dieu veut réjouir ton cœur. Il veut te faire entrer dans les pays de Gosen. Que tu sois heureux et heureuse. Ce que tu manquais là, maintenant Dieu te le donne. Jacob avait manqué la nourriture avec ses enfants parce que la famine battait les records. Mais arrivé en Égypte, Pharaon a donné l'ordre. Mais Joseph, établir Bango na wapi? Établis-les dans le pays de Gosen. Que Dieu t'établisse dans les Gosen. Ce que tu manquais, si tu étais locataire comme un païen, si tu étais locataire, parce que c'est 2023. Parce que c'est l'année si tu étais piéton comme un païen, qu'on roulait pas la voiture. Attends, wewa, et ça moyen de transport. Même wewa, c'était moyen de transport. Yesu. Et ça là, yayo. Que ce soit pour toi. Mais tu dois te conformer à la Bible dit ceci. Notre cité à nous est dans les cieux. Et pas ici. La Nouvelle Jérusalem. Mais comme nous sommes des étrangers, nous sommes ici sur la terre. Nous sommes que des étrangers. Un étranger investit où? Ah, vous avez raison. Alléluia. Amen. Amen. Il faut investir où? Yes. C'est-à-dire, Amen. pas une Nzambe. Chez Dieu.
Même si on achète des villas ici. atako tosui ba villa Mais attention, n'oubliez pas kasala keba likolo d'investir là-haut. kuna nde yango Un ya jour, motu on était venu me prendre. mokolo baye kozwanga On m'a fait visiter la Nouvelle Jérusalem. ebi na komonisanga nouvelle J'ai vu Jérusalem des belles constructions, namoni bandako kitoko toujours en or. na ya wolo Il y a des maisons inachevées ezina bandako mosusu esila et te d'autres en construction. misusu bazokobanda On a yango fini d'autres maisons. misusu J'ai basilisi posé à l'ange qui était à ma droite. natuni monge ezalaki na Mais loboko pourquoi on n'a pas fini? mponi basilisi Ah oui, te non, non, bateau, non, basilisi kotonga te. les personnes ici n'ont pas encore Bon, bah si ça déjà. ceci ils ont déjà terminé Suko tuna muninga, yayo aussi ça. dis à ton voisin est-ce que toi tu as déjà Ce que tu donnes à Dieu, ozopesa na nzambe c'est pour construire ta maison. eza mpona kotonga ndako na yo Loba Gozen. gozen Il y a plusieurs personnes qui pleurent aujourd'hui. eza na bato ebele Même les autorités, atako bamikonzi ils ont investi dans un pays étranger. bayebi na koinvestir na mboka bapaya Et à la fin, mpe na suka on a tout bloqué. bayebi na kokanga Même les nyonso comptes bancaires, atako bacompte na banque même des villas. atako bavilla Et comment vendre ton jachère. yes bazokoteka yango Et puis, va perdre nyonso. Yes, Va ils ont taxer tout les qui. perdu. Yes, Or, ils ont ici, tout dans perdu. notre pays, na mboka na biso moko. attends, d'accord, tu fais des foot à la taxe. Yes Nous sommes heureux. toza moto nesengo Alléluia. amen Tout n'a pas non, ce qu'il faut à la taxe. de Sans un locataire. s'il paye les taxes Et l'autre côté, amen parce que c'est ton pays. po teza mboka na yo Tu dois investir aussi dans ton pays. esengeli osala na mboka na yo mpe Attention, hein. sala keba Na ope somayele. je te donne l'intelligence et la sagesse Pour 2023, parce que au 2023 Rosomba Lupango. tu vas acheter une parcelle 2023, 2023 au Kovir Makamba tu bien. vas rouler carrosse 2023, 2023 et non, mon pépé bien. ça vient avec un bon Mais attention, n'oubliez pas aussi le Kasi Seigneur sala keba de construire ta maison. bongisa mpe ndako no likolo Là dans les sites. kuna na likolo Parce que tous ça étrangers. parce que nous sommes des étrangers Étrangers, ils ont investir dans Mboka na ye. un étranger investit toujours dans son pays Est-ce que yoki? amen Vrai patriote. Le Patriote Kolanga Josué. solo. Yes, comme moi Josué. Nani mokonzi? Yes. Même si tu changes la nationalité. Oh, je suis français. Je suis américain. Tu es congolais. Tu es africain. Tu dois investir dans ton pays. Que Dieu te bénisse. Nani mokonzi? Yes. Nani mobikis? Yes. Loba na ko investir na mboka na ngai. Nako investir na mboka. Pe na ko investir na nkolo. Pe na ko investir na nkolo. Pona tonga ndako na ngai. Pona tonga ndako na ngai. Zela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. Zela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. Okombo na yo ekombo na yo. Mawa mingi kombo na yo ezali. O kombo na yo e kombo na yo. Oh, mawa mingi kombo na yo ezali te. Onzela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. Zela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. O kombo na ngai e kombo na ngai. Esengo mingi kombo na ngai na yoki yango. O kombo na ngai e kombo na ngai. Yesu. Esengo mingi kombo na ngai na yoki yango. O kombo na ngai e kombo na ngai. Esengo mingi kombo na ngai na yoki yango. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Matthieu eza mokuse pour notre prier. Tous les canaux service. Je vais prêcher court. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Yes. Bien-aimés, Balingami. je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre Yes. Oyoki? Oui? à vous abstenir des convoitises charnelles Ah. qui font la guerre à l'âme. Oyoki? Yes. Ezobundisa molema. 12. Le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Amen. Continuez. En Yes. fait que là même où ils vous calomnient comme Oui. si vous étiez des malfaiteurs, Ah. ils remarquent vos bonnes œuvres Yes. et glorifient Dieu les jours où il les visitera. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces versets? Okobeta maboko makasi. Beta maboko makasi ndeko. Acclamez pour ces versets. Bien-aimés, je vous exhorte Nazoko. comme étrangers et voyageurs sur la terre Peba bembu kikati na à mokili. vous abstenir Peba na des koboya. convoitises Oyo charnelles, ezali bapose ya nzoto. des convoitises mondaines Oyo ezali ya mokili. qui font la guerre à l'âme. Oyo ezobundisa. Oyo ezali molema. Mais en sortant d'ici, Kasi na kobima o.
Nous sommes venus veiller et prier. toye kobone pe kosenzela o Et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Pamboli na eteni na Mais Nzambe. en sortant d'ici, Kasi na kobima wa, il y a plusieurs eza na qui ebele seront à Capella. bakozala na kapela. Amela langue Yes. abina. Aou abini. Aïe, aïe, Mais na aïe. sima kepe kobina kuna. Yes, il va aller Confusion. danser. Yes. Il y a pas que 2023 il faut rater. 2023, ça va te rater. Yes. Ozangango. Ah. Ba staff, ba kuzu et kotonda plein. Hey. 2023 ils ont batabo. 2023. Yes. Amen. Et sauter yo. Ça va te sauter. Ce n'est pas une année de victoire pour toi. Ezali mobuya elonga C'est te une mpona année de yo. malheur Ezali mobuya pasi pona yo. Amen. et de plaire. Ape ya kolela. Mais celui qui va se conformer comme Christ Kasi muto kozala lokola sera Christ. toute sa vie heureuse. Akozala na esengo bomo inde mobimba ya mwasi to ya mobali. Ah, Amen. nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu papa. Ami bien aimé, nous sommes que des étrangers Tozali et baba voyageurs sur la ya terre. pe babembuki na mokili oyo. Ah. Et tant que voyageurs, Ah. il faut se conformer. Le ndenge Vous naza avez un kokopa document complet. esengi nazala na mikanda na ngai. Parce que bakoya kotuna yo. Yes, on va te demander. Document. Donne-nous les documents. Documento. Mm. Yo documento. Documento. Exact. Yes. Alléluia. Amen. Mais on t'arrête. Yes, bakokanga yo. Et s'il est? Amen. Document nabiso, c'est le sang de Notre Jésus. document, c'est le sang de Document Jésus. nabiso, c'est la marque de Notre Jésus. document, Le c'est la marque de Saint-Esprit. Jésus. Mon libre, mon Si sang. vous le manquez, vous manquez tout. Ceux qui bozangi yango, bozangi nyonso. Amen. Vous n'aurez pas l'accès au ciel, ni même à l'enlèvement. Voilà des bonnes choses qu'on doit prêcher. Amen. Alléluia. Notre document, c'est ça. Nani mokonzi? Yes. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens 4, verset 30. le verset 30. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Nous tous, on nous qualifie de malfaiteurs, des impudiques. On nous qualifie des voleurs, des escrocs, des satanistes, et ainsi de suite. Mais à la fin, ils remarquent que non, c'est un homme de Dieu. Il craint le Seigneur. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas conseillé, Si on n'a jamais menti pour toi, comme nos chrétiens, tu ne deviens pas un chrétien. parce que Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12, la Bible dit ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Et la Bible continue à dire, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera très grande dans le ciel. C'est ainsi qu'on avait traité les anciens prophètes qui ont été avant vous. Mais je suis contre ceux qui se fâchent. Parce que batonga qui église na longwe. Yendo lu ke église batonga ka Moi je quitte l'église, va chercher là où on batonga ka na pasteur. On critique même les pasteurs. Moi si un pasteur kutu wana koloba te. La femme du pasteur n'a Si pas on arrive à critiquer le pasteur et sa femme et ses enfants. Non non. Yo kanga utamu kolomoko na laksi mondi musa. Yo, otonga moi sina keba na yo. Ah, son moni pasteur à bongo. Il est encore charnel. Moi je dirais gloire au Seigneur. C'est que moi c'est nanga kembi na molim. Yes. Ma femme batongi mona nanga bi gloire au Seigneur. Batongi yese ka kembi. Yes, il est maintenant mature. Nani mokonzi? Yesu. Mais yo wi batongo pona ni. Mais toi maintenant tu veux pas. OK bundo ke swana. Aïe aïe. Oluko se justifier. Qui veut te justifier? Ah, tika makamona Dieu va te justifier. Ça va pas justifier yo. Alléluia. Amen. Justification na yo bato ba ndimati. Ta justification les gens. Moto atongi a qualifié escroc. Oui, c'est justifié pas naï. Yes. Tu veux te justifier où? Tika nzamba justifier yo. Laisse que Dieu te justifie. Il va remarquer tes bonnes œuvres. À côté de la misère non malade. Et lui-même va croire que non, c'est un homme de Il Dieu. faut qu'on y mette à ça pour ça dans ça. Il y a une maman qui m'insultait au téléphone. Faut Faux pasteur, qu'on a ça un message. Ce que tu prêches là, c'est pas la vérité. Ainsi de suite, tout. Yes. On a eu problème, mais ça te C'est pas un problème, maman. Que Dieu te bénisse. Mais un jour, j'ai touché le point. Alléluia. Amen. J'ai touché le point. J'ai parlé conformément à la parole. J'ai donné des versets. Et après, il a été touché. Et après un certain temps, il m'a appelé. Pasteur Limbi Sangai. Pasteur, pardonne-moi. Je te voyais comme un aventurier.
Mais namoni que makamo est vrai. Mais ce sont des choses. Mais oyo lobi lelo. Ce que tu as dit Comment aujourd'hui, on se repentir? je me réponds maintenant. Et je me réponds vraiment. Je Je crois à tes paroles. Et comme je crois à toi, c'est que je crois aussi à ton Dieu. Bien que je suis la servante, mais reçois-moi comme ta fille. Alléluia. Amen. Et à la fin, Nasuka. $200. m'a donné $200. Ay papa, joie yango mela ta secret. France là. Pardonne-moi. Libisanga. Babi, je te pardonne. Na libisio. Alléluia. Amen. Mais ce que ça la Si c'était toi. Nalakelo baba. Je te Est-ce que maudis. je dis quand ça m'a justifié pas Laisse batongi que yo? Dieu te justifie même sur ta calme. 2023. 2023. On va te critiquer. Bakotonga yo. 2023. 2023. Atu mutuka te écoute ça a été. Ah, c'est pas pour lui. Asa moyibi. Ah, yes, Et kasa boye. Yes, Asa faut makanga que- PDG. Yes, Asa papa. boye. Aïe, aïe, aïe. Tika batonga. Laisse Mais à que- la fin, Nasuka. il va remarquer que Bakotel était- non, Nzambe pena na pesi. Dieu lui a donné cela. Nzamba pambola yo. Que Dieu te bénisse là où tu es. Betelanga maboko. Acclamez pour papa. Tanga 1 Pierre chapitre 2 verset. 1 Ah, Pierre 2. aussi tangi. Yes, on a déjà lu. Tanga verset muso na pesi. Yes. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit Aïe. de Dieu, Koyokisa molimo mosantu mawa te. Amen. par lesquels vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Aïe. Amen. Nani mokonzi? Yesu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Koyokisa molimo santu mawa. On a été scellés Toyebaki na ko- sur nos fronts. caché na mbambunzu na biso. pour le jour de la rédemption. Pona mokolo ya lisiko lia- Même si Christ venait aujourd'hui, Ata kokolo so ye lelo. pendant l'enlèvement, Ah. et s'il est Na ok, boneta mitokei. est-ce que tu as le Saint-Esprit? Yo osala molimo Est-ce que santu. tu as été scellé par le Yo Saint-Esprit? oyebi na kozwa caché. Voilà document na biso yango wana. Regardez notre document. Le Saint-Esprit. Molimo santu. Alléluia. Amen. Et ce qui nous donne la victoire, Ozo pe biso elonga. c'est le sang de Jésus. Ezali makila na Yesu. Apocalypse chapitre 12. Yes. Apocalypse. Nani mokonzi? Yesu. Abi nous l'avons vaincu à cause Toyebi na kolonga. du sang de Jésus. Atina ya makila ya Yesu Et yango Christ. siko elonga na biso yango C'est wana. ça notre victoire. Tant que talo bete yo te yo Yes, leka. toi tu peux Un passer. jour, Mokolo moko. j'étais avec mon ami. Nazalaki na moninga na ngai. Donc il est quelque part. On part. On a Donc comme quelque une part. barrière. Yes, il avait une barrière. Alléluia. Amen. Lui était bien habillé. Il y a la petite En malade. veste tout. Il était en veste. Mais quand il a la chemise, elle liputa. Moi j'avais une chemise. Na pantalon. Et puis un pantalon. Na ba nyouf. Et puis les news. Eh, botelem. Hey, arrêtez-vous. Totelem petit. On s'est arrêté. Bien. Document. Montre-lui le document. Il y a abimi ce document. Moi je n'avais rien. Il a montré le document. Ngana zaki na le côté. Amen. Abimi ce document. Yes. Oza biloko mabe. Toi, tiens. Kende kuna. Va là-bas. Ngai bokange pona nini? Pourquoi Ote yo leka yo te. Toi, tu peux passer. Ngai me bokange pourquoi bi yo Toi, tu peux leka arrêter. Toi, tu peux yete. passer. Pas lui. Lui, Je il va comprends rester. pas. Alléluia. Amen. Siko balo bananga na leka na kende na ngai. On me dit que Ya toi, tikala. tu peux passer que je parte. Siko nasali Il va rester. exprès. Na beti in de na kabe me frère Josué tikinga ngalo bi me Moi, di. tu m'as laissé. Ne na zongi. Ah. Na bi me tokende. Allons. Ay me bakanga bi tokeleka. Ok, allons-y. Ngabi monsieur, donne-moi les documents. Après Abi ça, non, mikana na yo. après ça des bières, des kaja bière. Aïe. Ngabi On ezate, dépasse les to sombela batukutu bière te. Aïe, on achète Alléluia. le bière pour les gens. J'ai pris ces documents, Nazi nazongi document. sele ambi toki. On peut aller. Abi mais ata secret, ngabi te ata secret, mbonga secret ezate. Y a pas de Mbongo secret. toza nango toke sombende biloko. Oh, c'est que nous Alléluia. vous allez acheter quelque chose. À vos ordres. Iyo Toki. mokozi. Yekuna. Lui, il est en Azoleng. train de trembler. Alléluia. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit. Et ce que nous allons Partout où tu vas passer, ce que nous sommes les gars. accès est cause à la libre. Ah, l'accès sera libre. Même si on balobi ke nzila nziku. Yes, baby. Et pas na yo nzele kozala. Aïe. 2023 oyo 2023, oko vivre esengo. Tu vivras la Parce joie. que tu es le fils du roi. Ouais, tu sais, moi, dans mon Tu es la fille du roi. Moi, c'est mon cause. Loba amen. Amen. Tu es prince. Ozali Tu es princesse. Oza princesse. Tango zoleka na dignité Quand nyonso. tu passes, tu vas passer. Ata olati simple. Même si tu- Mais le koza kati na yo. Mais ce qui est en Ezo toi, convaincre bato ça va que tu es les le fils de convaincre Dieu. que nous sommes un enfant de Dieu. Accès koza la libre. Yes, l'accès sera libre. Toutes les bénédictions. Ah, ma Et koza papa, partage na yo. et koza Tu ne vas pas souffrir. On connaît comment O vivre gozen na yo. on va vivre gozen. on Ah est tele mabeta mulolo pe maboko makasi. Lève-toi, acclamer et pousser le cri de joie. Yes. Nzamba pambola Que aussi. Dieu te bénisse, ma O sœur. vivre gozen. Que tu vives les gozen. Nani mokonzi. Yesu. Nani mobikisi. Yesu. Sikoyo na linga passer na Maintenant, je service. vais passer dans le service Pour na bo vivre gozen. pour que vous vivez les gozen. Babi que bien que ba étranger. Bien que nous sommes Mais des fara étrangers, pesi ordre. mais Pharaon Mais donne l'ordre. pesa ya yo. C'est ton pays. Pesa bango esika nyonso oyo yo lingi. L'air, là où tu vas. Ah. Amen. Parce que cette planète appartient aussi à Jésus. Parce que ma belle, vous allez Il a un mot à dire. Azana na liloba. Yakoloba. Et après ce ordre que tofa na bisika ya bien. Yes, on doit rester là. Nana tsetembe.
n'a pas sa verset. Aïe. C'est la volonté de Dieu. Eza mokolo na nzambe. Que nous puissions mener une vie paisible et heureuse ici sur la terre. Tobika bango boyambala mpe ya kimia na mokili oyo. Nani mokonzi? Ah, Yesu. Nani mobikis? Yesu. Les derniers versets que je Likomia donne. suka nazopesa. 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée 2, verset 1 à 4. verset 1 à 4. Bon, on a passé na Et service. on va passer dans Ndeko, le service. oyaki pamba te esenglo manali pambo. Je ne vais pas passer. 2023 Esaïa yo. Ouais, c'est pour toi. Année de victoire Eza mobu ya- et année de témoignage. Mpe ya matatoli. Amen. Beaucoup témoigner, beaucoup défiler, on a pas Et témoignage. tu vas témoigner, vous allez défiler ici avec les Et témoins. to lingi to banaka siko. Et on va commencer, c'est seulement aujourd'hui. Tanga. 1 Timothée chapitre 2, les versets 1er à 4. Ah. J'exhorte donc, Ah, avant toute chose, à faire des prières, Oui. des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour Oui. tous les hommes, pour les rois, yes. Dieu veut que nous puissions d'abord prier Tobondela. et faire des actions de grâce. Tosala ba- Et prier pour les rois, prier pour les autorités, prier pour tout le monde. Kobondela mpona bato batombwamana. Oui. pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Ah. afin que nous menions une vie paisible et tranquille, Oyoki? Vous avez C'est la écouté. volonté de Dieu. Eza mokolo na Que Nzambe. nous puissions mener une vie paisible Tobika bongo et mpe- heureuse mpe ya- ici sur la terre. ya esengo, ah, na mokili oyo. Ouais, continue. en toute piété et honnêteté. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu. Quelque chose qui est bon devant Dieu et agréable. Eza balamu mpe na esengo, Si mpe na nous puissions vivre les gozen, Tobika ozali kozenda bo bona habiter biso. dans des bons lieux. Ah, kofanda bisika ya malamu. Alléluia. Amen. Au fond de ce qui est bien. Que tu restes là. Même ici aux Zana Kinchuka, même ici aux Zana Makala, même si on est aux Zana Bibwa Nambasak, nous avons place à bien. Même tu es dans une bonne place. Nous vivre bien. Et tu vis très bien. Loba amen. Amen. Parce que ici aux Aliana Nzamba Parce que là où Kosalaka tu es, aux Ala Tu heureuse, verras que tu sois heureux ou heureuse. intouchable, Moto respectable. basibakate, moto bamemiaka. La bénédiction de Dieu va te suivre partout. Lipa Nzambe kolanda bisika nyonso. Continue volontaire Zambé. Tokobi. Devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés Oyoki? Amen. Vous avez écouté? et parviennent à la connaissance de Dieu la veut que nous soyons sauvés Ah, tous les sikola. et parvenir à la connaissance de la vérité. Na teibino vérité. Je vous prêche la Oyo vérité. andimi yango nzamba pambola Celui qui ye. a accepté que Dieu lui bénisse. Oyo aboy yango a raté tout. Ah, celui qui ne veut pas cela, il rate tout. Et nous voulons nous conformer à Christ. Toliki tozala lolenge Yesu aza. Et ndenge se conformer et Comme si nous allons nous conformer ces toko vivre gozen Et nous na allons pété. vivre les gozen dans la simplicité, dans la facilité. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Oyo ezali ordre nzambe. C'est l'ordre de Dieu. Jacob asengaki na Pharaon te no pesanga Jacob bozwi, n'avait pesanga pas boye, pesanga no demandé à souffrir Pharaon, te. moi je souffre, non. Kaka Pharaon tanga monika ye boye Quand bam. Pharaon a vu Jacob, Abia. il dit non. Joseph, Joseph, tata na oyo. ton père est là, Na bandeko na tes yo. frères sont là, Ah, paye eze pa na yo. le pays est à Pesa toi. bango ka place ya Donne-les ya bien. une très bonne place. Loba gozen. Gozen. Na vivre ngo lelo. Je vivrai cela aujourd'hui. Loba so amen. Amen. Ouais ouais. Nde sikoyo to koti na service. Amen. Oya yaki na lipamboli. Yes, lui qui est venu avec la bénédiction. Il y a deux bénédictions. Et ça, le La bénédiction des serviteurs de Dieu. il faut que basal na Le berger va se mettre là-bas. ya kotelema wana. Et ma bénédiction, je vais mettre ici. Na kotelema awa. Boyo yanga boyo pesa ngai. Vous avez me donné. Oya ba serviteur nyonso Ce bo qui est pesi le berger. tu vas donner au berger de l'église. Loba amen. Amen. Et beaucoup vivre miracle Et nzambe vous allez kosala. vivre les miracles et Dieu agira. Gozen ekolata bino. Gozen sera pour vous. Vous verrez Bokomona. vos actions de grâce, Misala na bino yangolu. vos dîmes, Ba- vos ba- offrandes, ba- ba- vos ba- dons, ba- 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 vos ba- aumônes. Oyo ezali ba- Boko ba- zwali ba- futi na ba- yango. Vous aurez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Zambe apambola bino ya Et ebele. bonne année na bino nyonso. Amo- umo lamwe. Bonne année.